Maman, chère, honorable, chère excellence, votre satisfaction. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Mbote libota na ngai mbote na biso wana awa tozali na commune ya Lemba na Lemba tolobaki toza entre Lemba super na Lemba terminus référence eza Igota Nzambi donc eza emplacement moko ya bien mais ndenge tosalaka toujours avant to beta masolo to bimana to mona ne fiske balabala te bongo tozonga voilà donc wana awa toza na avenue yango tozomona ba construction eza bien le pango na biso toyekotala yango na portail ya rouge donc wana ezalaki poto lakisaka avenue donc bomona ba voisins baza très bien le pango eza emplacement ya bien eza bien construit et puis eza na ba voisins ya bien donc awa toyekotala morcellement liboso le pango yango yo portail yango torokota na kati toyekotala morcellement moko ezosalama awa il y a 10 mètres x 20 na prix il y a $60,000 américains donc voilà total avenue to la kisi avenue ndenge zali ba voisin ndenge bazali et comme isko tantôt ko taper na kati pour te découvrir le pan ndenge ezaleli merci donc awa to kotisko na kati tozo la kisa morcellement ndenge ekosalema donc na kati awa eza na moi quelqu'un da ku moi ebele mais morcel dans le pan mobimba eza 20 x 20 soit 400 mètres carrés mais bazo diviser yango par deux donc tout le monde a moi quelqu'un d'aku ezali donc le pan tolobi eza 20 sur 20 eza na commune ya Lemba donc bazo morceler 10 mètres x 20 10 mètres x 20 donc 10 mètres x 20 ezote kama 10 mètres x 20 ezotikala bache 10 mètres x 20 na prix il y a $60,000 na bandeli le pango eza na commune ya Lemba donc eza entre Lemba super na Lemba terminus okoki kokotela na nzela ya Igota Nzambi ya galerie Igota Nzambi tout comme okoki kokotela pe na ndenge ya Lemba terminus lupango bazo morceler 10 mètres x 20 soit 200 mètres carrés na prix il y a $60,000 à discuter donc prix ya lupango yango wana pour ba onions ba rozala intéressé ndenge to salaka toujours ba agent bazali oyo ba kitaka sur terrain ko laksabino toujours ba parcelle ndenge tozo tchela bino botala boy donc onions akozala intéressé numéro ezana se ya ba écran na bino obengi biso trouver ba comment qu'on s'organiser avec vous par rapport ya emploi du temps na yona emploi du temps na biso société et puis to se mettre d'accord kino torokende pona ko visiter Lupango. Donc merci beaucoup, bonne chance à tout le monde. Bye bye. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation,